Toyoka bango émission où ils ont un impact na idéologie émission où CP Sabino bana poto bana Angola bana monde entier émission où il y a na mokili mobimba le lot toyoka bango ba kolobela Sila Bisalu artiste comédien biso boyebi wa CP Sabino ba palin to lobela le lot bato bakoyoka bakolobela le lot koyoka bato bakolobela le lot le autre tambwisa micro na biso to kolobela mutu moko kolobela Sila Bisalu boko expliquer biso ba partie négative à partie positive. Beaucoup expliquer biso lo ni CP Sabino pas Sila Bisalu. Beaucoup expliquer biso lo ni Sila Bisalu ça ouais cartonna rôle ni bolinga ka jouer en tout cas l'autre solo on a téléspectateur na biso na ba fanatique ya Sila en tout cas le lot koyoka bango to message koyoka bango wana profiter un peu sa mbote na ba mikiliste nyonso bana Suisse bana Paris, bana États-Unis d'Amérique, bana Canada, bana Angola, bana partout dans des émissions Toyo Kabango. En tout cas, l'autre temps ça micro na biso pas mutu moi comment ba ko lobela Sila Bisalu artiste terminé comédien bien so boyebi o a CP Sabino ba parler. Bana knika na FCB no l'autre lobela Sila Bisalu artiste comédien ou ACP le monde entier au bana poto ba krako bana poto ba lela l'autre comprendre trop solo ba tout sérieux. Bonjour maman. Ah bonjour Nancy Basele. Maman vous se présenter parce que kombo na ovandi wapi? Kombo nga Kafuti Pakasa Jocelyne na vandi na tala caméra s'il vous plaît. Na vandi na Kingasani ya suka kuna na bosala na kati ya koto ebito kata ba rwande ba bras cassés ezande biso bana changu. Bana poto boyo ka bana Angola bana mokimo bana États-Unis bana Paris bana partout boyo ka yo le lot le bela artiste Sila Bisalu est-ce que bien artiste Sila Bisalu na bien makasi na lela epé fort talaka yemo nenga jouer na théâtre donc na groupe Simba na banda na banda na lelo asepisanga makasi. OK expliquer biso no nini yo CP anongo pas artiste Sila Bisalu. Bon na kraka vraiment na ba comportement na ye na pièce oyo ba et uta koleka mois passé azalaka femme mariée mobile na ye asenta bon na ye en tout cas a joué bien makasi a couvrir mobile na ye tina suka donc et salanga mwelo mo boyeke un jour ata mobile nanga asali mabe soit na quartier ton na bonne na we bandeni a couvrir mobile nanga. Ouais, on dirait au CP na pièce ou na siko eloro ni CP sarayo pa na ye moko Sila. Bon na CP la ne ka makasi façon na monela raye façon a jouaka na pièce ya nini auta ko sala ya nini ya locataire. Bon na CP la na ngo na makasi lisusu de a CP sanga vraiment de a jouer bien so ba lobby o pesa Sila conseil eloro ni CP sarayo te pas Sila. Bon, naza vraiment na ba critère pas si la terre, on a ko loba ke azabo te na sepela ne ka na nyonso de na mona ke femme courageuse comme nga de na sepela ne kaka. Conseil ni noko pesa e Orlando yo ba poto ba otala conseil noko pesa Sila. Bon, non pesa ka conseil a continuer ka ko jouer azaka na ba maîtrise na ye ndenga mesana ko jouer kitoko de azaka bongo. Mais si la soko jouer rôle ni ne CP ça pendant que non la linga Sila a jouer rôle oyo soko jouer en carnango makasi rôle ni ne CP ça pas Sila. En tout cas, ya Libala a joué bien. Ya moi ça Libala a joué bien. Bon, il y a brutalité na épée soit dans célibataire na kati kiri a joué un peu kitoko de nyonso na pouvoir on va bien. Bonjour maman. Oui, qu'on se présenter bana poto ba otala bana mokimo bana Luanda bana partout ba otala. Comme on a Eric. Si vous portez la caméra. Comme on a Eric Tsakala 10 contre 40. Eric Tsakala 10 contre 40, très intéressant. Eric Tsakala to le belelo, to na spécial Sila Bisalu, to belelo Sila Bisalu. Est-ce que bi artiste mo Sila Bisalu? Sila Bisalu na bien Beckham na groupe Simba wana na groupe préféré na nga bien très bien actrice na nga préférée. Na bien très ba joie bien na sepelane makasi. Sila Bisalu eloko ni nango pende sepel sarayo et pas Sila beto tali boy donc sepela pende pas Sila eloko ni sepel sarayo pas Sila. Te façon na jouaka façon na yendenga zalelaka na façon lobelaka mamne to sala na sepela nango kaka. Et bon ce bi la point négatif eloko ni nango pas Sila sepel sarayo te so beto tali ah mutu na ngai même eloko yo te ko tarate. Te mutu na nga na linga mingi mais eloko moka na sepela nete na aja zo komane fa bala. Fa bala wana ndé fa bala po isala bien
moi c'est bon na libala quelque soit toi zo sala na bien na sepela non mais et bon après un jour na légué pas mère si là parler na ye bana tu au sala nga bien na ba rôle nyonso si la joue ka rôle ni so ka ko carnet rôle no bité yim da rôle so ba pesi yango et c'est paysa ba tu rôle ni nga si la jouer rôle am tema mabe o azala na ngwana ka tema mabe wana sungi rôle ndena joue pe na mi joue bien ngwana yango pe nga na sepela ndena landa ka pe na so ka so like tema mabe ni wana ezala pe façon ko éduquer bato mais ki tema mabe asala wana na ba pièce na wana nde yango na sepela na Eric Chakala lelo so babi au conseiller si la au té si la au té benza caméra au pesa si la conseil o royebisa nini ya liboso na websa akamaka na président Lombe azala fidèle na groupe ne Simba kandinga azala po yango zo sala yayo aza grand artiste pour na groupe Simba azala poli a respecter baninga ya musala respect kande ezala balinga na bango nyonso ndenge bazala ka bolingo ndenge président Lombe alakisa bango azala ka humble l'humilité précède la gloire okendeka liboso. Ok, merci. Papa Eric bazotala mokimo bimba mezotala yo bambote na bato no bazali banda mboko bambote na famille na so ko pesa nani na banana na famille nanga famille Tsakala ba petit nanga bango nyonso famille Kibwila famille Mesa magi kasota bato nyonso tu na bosa na se tompoi mutema Noela Chimanga na ipene place ozali tompo ya linga yo mingi yo yebi makambo za nzela Patrick Kasongo tema merveille kunga na linga bino mingi famille ngunga docteur Edi père na ngai te wana to bombi azana no ta yana na linga bino mingi ba boss na ngai mama afo wana mère na ngai mère Simba yo yebi gande ezala mama boss na nga kwa to ko bosala musanyi ba poto ba landa musanyi yo sala bana poto erbo uta poto boye kini ba forme tu boya nango au service bo peto mutaib sabino super pressing Esther na super lemba na venir Rouziba numéro 1 le grand lavandé au bomoni bino mo bomona na ba super ba swat boya na bilamba makam tout na laver kitoko tout na super lemba na avenir Rouziba numéro 1 boza sepela ba mbote na bosane libana mboko yebika na bosane fe na ngana soyo wana papa na ngai terre na ngana bosa na ote. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Todo be mamba sila awa. Et le roni olingo bi sila, est-ce que bi non sila? Oui. Azanan. Asala ba tête et pas. Regarde la caméra. Asala ba tête partout asala ba tête ba nzondi asala nyo. Et le koni esepel sarayo et pa ya mama sila. Asepel sanga de na ba tournage asala ka ya ko mama. Azaka pe mutema mabe asala ngo bien. Siko lo ni olingara te so bi ala lingara te ba l'accès benza koto na sepelera te ne loko so ko sala. Loko na lingara te. Non, olingara nyo c'est pas na. A otala yo pese na conseil nyo so bo pese conseil nyo pesa. Okola abala. Aliko bala te. Abala te. Oui. Bon on laisse ici baliko bala te. Ba ko mape ba ma maman a Jésus kende faut ba bala ba bota ba zape na bana ndako ba benga mo pe ba mama ozana bato ba voyager wana ba ndeko libanda mboka kana Kongo pesa za mibale mbote na pesi papa na ngambote na pesi mama na ngambote na pesi ba yala nganya sombote na pesi ba leki na ngambote na pesi mama na nga comment na nga Christian. Ouais, bonjour. Toza adozo bela makambu ya Sila Bisalu. Est-ce que artiste comédien Sila Bisalu? Bon, artiste wana na lingara fort pour jouer bien ba blonner les kakito comme concert na pesa bango ba artiste na biso Kenya notre roi sarote artiste monene ba bali to ki ba je ba la na TV tout le monde a misu ba Nigeria ba nele mais bango tout le monde a été mais à part ça jouer bien tout ce qu'on jouer na mtea mabe wana penza ezala normal fort. Donc concert ngo pesa ka Sila sa nini abala. Sko elo ni no sepela nango te pas Sila. Bon, là, c'est pas la montée pas naé. Et ça, c'est un mingité. À part que des rôles, soit jouer à peine à Nyoko, la batte, on a fini à y avoir peine à la ligne. Mais il y a un théâtre, il y a un art à ça, mais à part ça, il y a un fort, on a joué à Kanda, Zalé la Gara. Ok, merci, Bambote na Batunao. Voilà, Mbote la peste quand on a ban à poto, tout balade, on a bis sur la PCV dans les États-Unis, Hervé Mbari Mbote, donc. Na leli fort bana ngola bino tu na lela bino fort. Bonjour mon sa kitoko leki basi tu na kitoko na kolata la perle noire basele mokonza lemba mobimba. Merci Patrick Bouton. Alors to lobela
Sila Bissal Bekam. Est-ce que bien artiste moi Sila Bissal? Ah bon, on a bien avant na komona Patrick Bouton. Ah. Na vena yolo no do garçon leki yolo mabilamba. Donc tika bwe ba poto ba ota biso. E bana poto fo mona po fo ngana betaka bango na bilamba balobaka te mais to ba mingi mbasilia. Sila za première artiste on a séparé mingi na terrain na belombe na sebe makasi mo a tourner ba théâtre ne bien c'est makasi. Et là nini penze c'est penser ça pas na ye Sila tombe au talent non na c'est na boye pas Sila. Bon, on a c'est pas respecter on a c'est respecter na ye mo ne par rapport ba film sous ne ba tourner. Il y a c'est respecter na président na lombe dika bango bien pour tout monde ba film sous ndezara au sala théâtre do ba bêtise na télé mais et pena ba ja wana te lo boso c'est pena yango wana de dé à la tara bien azara pe respect donc c'est ça. Et bon lo nini o ko pese conseil atika o c'est pena ngote. Donc lo ngala ko pese un peu ça tika. Donc atika ndo vanda nde libanda mingi komela masanga nde na mona ka nde trop na babanda na balemba atika nde viona pour na fa ne fort. OK, merci conseil ni repesa hier Holanda yo conseil ni repesa. Conseil no pesa kana sepene makasi a continuer musana ye et ça le bien nzamba pambola ya ki ra liboso na le fois continuer travail na ye. Patrick Bouton bat biso bat libanda mboka bat poto bat États-Unis ba Paris ba France Canada partout monde entier ta biso ba mbote na batuna. Bon na pesi mbote na ngai mdali boso na si bokechu mosa ki na poto na mbongo na ye ya mibale na ya mibale na pesa mbote na vena nga ML Cash mo za Londres na misa tu na pesa mbote na masala nga DJ Club 67 de Big Love donc na merci na yo pe na si basele donc mingo lo ba te mbote na ngesuki wana sans oublier na bosani maman Malou maman ya bana maman bota na si la perle no Sandra Bokechu Vimbo di Cape OK architecte ya mokonzi no somba yembi bana poto na la bino fort donc collection yango Adidas bana poto bo tala la kimbe to latara bomona oh Patrick Bouton kolo bilamba. Donc merci bani na CP Marasi donc continuer mission na si basele. Bonjour papa to le belalelo sur Sila donc c'est présenté na nous bana poto bo tala mo kimo bimbe tala c'est présenté na nous na ni kombo na nous ala wapi. Ouais, c'est du Big Love depuis Kinshasa dans 360 naza précisément à Kinshasa. Est-ce que les artistes et comédiens aussi la Bissal? Ouais, les comédiens aussi là. Les joueurs qui sont pas président Ilombe dans ces l'année quoi. Le lot tozo le belaye, autant la théâtre né le ni nango mo sepela na ye, o sepela nango e pa na ye. Bon la sepela ninga joueur ka ba courage ni ça la bien dans film as un modèle quoi par rapport ni mon abaninga au travail. Et bon elo ni non pas ne sepela nango to so talibo été muto za bien mais le ro fati karango. Bon, maman, c'est ça mon baolo dans TVT. Il faut le la TV, à star. Il faut la TV pour être à maman. Il y a MCT qui est ça ma bé, mais ça ma bé faut le bon bat yoka. Il est pas yoka on Rolandango peut-être à travers yo ortéama. Bon, on est singa lo na rolo ba. Na éviter on a yoka rabat pas lo ba quoi. Qui mi bala batu, to ka mi bala batu. Les ama bé et puis ba maram sous ba cheveux. Bon, wana rolo ba te par rapport à yeb mamna lo ba ba yebi. Mais ceux qui ont ça, non, c'est un katika. Et puis, tu as vu qu'on s'est exposé quoi. Qu'on s'est exposé le banda, ouais, qu'on s'est exposé le banda, qu'on va dans la terrasse, bon, c'est pas vraiment pénaté. OK, merci. Bambo, tu as battu nos bazolanda, le banda. Bon, on a fait Sambo, tu as Enoch Mayimbi depuis Paris en France, on a fait Christelle Mayimbi, on a fait Divine Mola en Soudaf, on a fait Maman Véro, on a fait Mastananga, Patrick Bouton, on a fait famille Bokechu. Famille Kamunga, grande sœur Nanga, Blandine Tanga, c'est tout. Hein. OK, merci. Tu continues votre bord, le Betalika. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DJ. En tout cas, merci. Mbote. Anga Nancy, la belle Bassele. Où se présenter? Ah, nga Sandra Boketu, moi na yolo quoi. Sandra Boketu, tu es en caméra. Le autre, le Bella, Sila Bissal. Est-ce que Sila Bissal? Oui, il un artiste, il a l'élève fort. Bon, le rôle est fort, mais quand on connaît ça, le rôle ni n'yango c'est pas n'yango pas naï. Ah, le ne c'est pas naï. Anamone azala bien, azala orgueilleux, azala bien solo la bien, ataza place mobo, a lingata sa moi minene mobo solo la ba bien. En plus azala respect. À part bola munelo ni penser déranger comme on a qu'il faut changer. Ah, et le ko pena la mona qu'elle n'a changé.
ate nga linginde libala eza moka na nzambe libala eza moka na nzambe nga linda bota atalaka ba ménopause ya nga linga bota zala bien. OK, merci bambote na batuna balanda partout bambote na batuna. Premièrement la pesi na bambote na kamana nga na si basele na pesi na kambote na pesi na mbote pa na pesi na si boketu na chiffre mbote na pesi famille lusinga mbote na pesi famille boketu mbote papa nga mama nga na pesi ba mbote sans oublier wasa na boy so na pesi te no malisumu donc chérie na nga Yannick Lusungama na pesi ma belle mère mon beau-père papa Gaston. OK, merci beaucoup, merci d'intervenir sur intervenir dans l'émission Abissa lelo na sekimino merci. On appelle pesi bambote na ngai à partir de Suisse na Marquis Toussengi na pesi Mazé Bassé na Paris, Mazé Bassé de François Bassé na pesi bambote belé na pesi Achille Valaka na Paris na pesi Nancy Bokechu la perle dans ces eaux à Kangaka Kin na Mincho na Chypre bambote belé na pesi Hervé Ambari na États-Unis d'Amérique na pesi Yannick Motema Sandra Bokechu Yannick Lusungama wambala kamana nga mto papa na Sariana na pesi Yasmi Diakese Soraya Kuta Papi Boteti ça me trouve un gros bisou bambote belé sikozali na musika na pesi Aminata Basele Clarisse Basele famille Ambari Mobimba Judith Basele moi ça pembe moi ça taille moi na poto solo bambote belé sikozali en tout cas merci votre kaka branché na même chaîne merci na mon boss, mon patron, Vincent, gros bisous, bambote belé, merci na bato nyonso banda biso bana poto bana partout. Na biso bambote belé en tout cas boti kaka branché bolanda ka biso. Merci na o nyonso intervenir dans l'émission.